mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga. Bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na cathédrale Notre Dame de Kinshasa wapesika toye ko couvrir veille mortuaire topé obsèque. Il y a ancien joueur, il y a Léopard pe Daring Club Motema Pembe azaki en même temps joueur akomaki coach na Daring Club Motema Pembe asalaki parcours mo malamu ye nani ye bongo Albert Anita Makinu Kumu oyo wapi abetaki pendant un temps na Daring Club Motema Pembe ki bolenge na ye ayo koma coach ba surnomaki ye Tata Mapasa joueur oyo azaki joueur akomi coach mais en étant coach joue mususu match ezobeta mamoni ke match ke bien te alati Fares a côté na terrain a marqué 2 buts. Daring Club Motema Pembe et gagné à l'époque. Il y a Daring Club Motema Pembe matiti mabe boyebi ndenge ni ezalaki yango toye awa ba sportif nyonso bana komina Kinshasa bana lingwala ba ancien joueur ba footballeur ya mboka na biso bolanda reportage oyo ya ba obsèque ya Tata Mapasa topé Albert Anita ancien joueur ya Léopard pe Daring Club Motema Pembe elongo na ya Glodimbala toko ba reportage na biso. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Mononza mbingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mononza mbingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mbikezi la zenoko. Oh, yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Oh, mabanza mamiki mabanza menoko. Zilanza mbikezi la zenoko. Oh, yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukia mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukia mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya sana. Wetisola nzila Eh ben lelana bazo lela tozo kabula mawana libota ya coach Anita ancien Daring Club Motema Pembe, ancien Léopard, et ça passe Tata Mapasa. Tous un de Gomo quoi, frère bonsoir.
Bonsoir. Okopousa no boye, pardon. Kombo nani? Kule Mayas. Kule Mayas. Oza nani bozendeni na coach Anita? Aza papa na nga pis naza pe joueur coach ngai. Akocha na club ni? Na Asbantu. Asbantu oya ya Kasai ya Mbujimai. OK, bino bet na Asbantu période 2018-2020. 18-2020. 2018-2020. OK. Yebisa biso nanu coach Anita pana za papa za coach témoignage ni ogarda pona ye. Ba témoignage eza belé. Na wa salela na monde bale eza belé. So na zali le bozaye. Da so pe a continuer vie carrière bale eza ye. Na roti kate on ya la iti na suka. Mais na nzangi maloba pona perdre papa. Pas na papa. Tozali na ngiringi ya veni moko. Na ninga ko mona commune kini. Matika ingate. Anole ni sangana mababale kaka. So na zali le kule boza classe ye. Oyoka pe lisolo na ye sera za go beta na masolo. Do beta na masolo. Donc na la libre discipline na ye. Ya te bisoga ka kibonzambe na kisabali entraînement kaka. Yonde salinga kipona zala. Yazai papa mo do ba témoignage lesaki belé na auto yoka oyi pa sala na ba imana. Le babia zaki ancien joueur à Imana na Léopard a commis coach na Imana. Attends il coach à côté na terrain tu peux ba bi ba gagner. Oui, histoire ni zali. Habité la bison de mon na image. Entraîneur, joueur. Na Imana azo comme papa mapasa. Bon. Donc yemo pas habité la bison. Mais comment na matanga papa mapasa un ancien joueur peut coach à Imana ezole kaboué quelque part net moi négligence to pe Imana kaka. Les négligence c'est ba jogo bazoya. Kula ndika mpenalty. Mais bazoya tout ça déjà. Donc mon ninga tout de bazoya. No garde ba joueur ibili bazoya. Oui si ba joueur monsieur Léopard to pe Imana nini o bazam qu'il y a poton étranger. Il on enseigna bon to on enseigna soutien na musika. To mona ipi watika bisote. Mais na bi ke bazawa. Lobby na romona wa die merci mbokani ba ozala. Ba joueur ibili ba mona na lobby. To kuna ninga papa bien et ça la biso bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est donc là, on va tenter de parler avec nos bien-aimés. Mabanza mameke mabanza menoko. Silaza mike silaza noko. Yetisa nilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Kwa dibundu mukia mawetita bonzambi kakena koko. Ngeye kwa dibundu mukia mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza Vivo ya sana Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza Vivo ya sana Mabanza mameke mabanza menoko. Tilanza meke tilanza noko. Yetisa nilanga Koso utangudira Mambunga
Comprenez, et tout ça la passe. Tous un de gomo awa, s'il vous plaît, soit go poussana, tous les là, papa, ma pasta, coach Anita, Oyatiki Bisso, ancien Léopard, ancien joueur à Derin Club Moté Mapé, même Boté papa. Oui, Mbote. Kombo nani? Ngai kombo langa Blanchard. Bon, surnom bandeko babenga nga Hiroshima. Hiroshima, bozandenge ni na coach Anita, oyebaki wapi? Donc papa wana za papa nanga. Papa oyo abotinga. Donc tozana passe vraiment. Aza papa nangai nazana ebele akoloba. Mais nakozala moi mukuse parce que na passe na motema trop ke to kundola nyonso mbala moko te. C'est ça. Yebisa biso bino botami papa tika déjà balé. Non non, biso to kutaki papa mingi azo ko entraîner. Azo entraîner l'équipe on ngana kutaki imana tindenge to évoluer ndenga keiba Bukavu dawa ndenge bon a coacher moi trop, a coacher bana trop, surtout biso to za bana commune Kinshasa et puis to avancer to ko sukisa moi temps mula ili suna commune ya Ngerengere. Donc il papa na biso to yeba ndenge nini ballon ezo ya na ndako na biso pe na sima toza ko sakana na ballon wana donc toza pe na bana na kati ya libota o papa na ngai vraiment. Et komona liwa papa kei sal pe mingi na sport pe na monde ya football mboka na biso komona boye bino atanke bana ezo sa bino ndenge. Donc eza pasi vraiment mais tozongisi kaka lokumu epai ya Nzambe mpo toza na ebele ya koloba te. Donc soki na koloba papa na ngai azalaki papa moko bien pour na témoignage loko eza parti ya témoignage naza na ebele pour na batémoignage mpo na ye mais soki na kotombola mwa mingi papa na ngai azalaki vraiment propre alingaki kolata alingaki malgré joueur mais azalaki mpe na mwa ndenge ne moko boye lokola mwana kini ya solo ya propre. Donc si on a regardé bas souvenir mingi pana et surtout etikalanga moi lokola moi souvenir on a lobake aussi la raté papa na biso azalaka konga na zwa pana ezani azalaki ko soki auti ko bima azongi na lopango mingi lokola liboso azalaki asokoli maboko ezalaka covid yakate na batana mais papa na nga azalaki trop propre makasi. Donc on appelle comment le roi net, il a le roi défaut mais il a défauté. Donc si on a simbi même poussière, si on a pesi même mbote. Pendant balabiso na bimaki na pesi mbote na sokola maboko. Et là on a gardé le roi souvenir papa na petit kalinga libela maboko chaque fois. Et là on a osimba ce que na simbité, si on a zonginda il faut que sokola maboko chaque fois. Donc on a mo benga défaut. Mais sikoyo donc Covid au moins vraiment mais bato azoyekola ngo moto soki abimi il faut azongi asokola maboko po osimba bana kosala pe ya yo makambo mosusu et puis souvenir mosusu mpona papa na ngai nazogarde abandai koloba na nga mwana avant obima na ndako il faut osala te fort ya komela même mai po bis tokotaka ezalaka bato mosusu bazalaka mpe malade pour consommer maladie moko boye te exemple le roi batuber maladie wana il faut ata mwa mai ya moke dans le roi des souvenirs onga na regarder na papa na ngai mosusu eza lisusu papa na biso azalaka soki aye il faut sentir que papa akomi biso nyonso faut toyebela tonde koyebango ndenge tonde koyebango soka koti abetaka makolo. Donc makolo soka beti directement mwana ozali na mwana beba mwana na mwana fo oyebela. Donc le roi trois souvenirs eza tellement belé papa otozaki ne tozalaki papa tiki bino bana boni bon bana bazali belé pour na temps et belé tout ba de temps raté papa zebe star ça lebe succès papa azaki star. Donc azala biso azala bandeko la biso mais vous ensemble bino nyoso oui tozali kwazawa bo mona ba image tango za soki bando landela moko to banda o mwana boy. OK donc c'est ça. Merci beaucoup mon frère. Voilà toza toujours awa na cathédrale ya Notre-Dame de Kinshasa wa pesika tozolela les coach Anita Mokindi Nkumu Albert tozo kanisa
Papa Albert, coach Anita Tiki Biso Akei, Tika Molimo Nepe Makima. Tango satana belemi kotuka peko tulangaye kolo Yesu afanti na loboko ya tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye Pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye Tinga masio kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda nakombola yo Yangweza libomba melonanga Nakuye manzimbo na ilunga Nakutambula sena yo Pwete yo zanzampe Nakovanda nakombona yo Yangweza libomba melonanga Nakuye manzembo na ilunga Nakutambula sena yo Pwete yo zanzambe Nakutalela siyo Atapasile kelingaye Nakutinga masio Toza papa mso mpandi. Mbote papa. Mbote. Kombo nani lisusu? Bon. Kombo nanga Léonard Dalo. Papa Léonard, oza ami ya coach Anita. Ami d'enfance. Depuis âge à 13 ans. Tola taba coupé. Souvenir ni ozo garder, to pe témoignage ni nezana yango ya coach Anita ami na yo atiki. Bon, il y a le bon souvenir nazo garder. Tozalaki na ye tokoli esika moko. Tozalaki na problème te. Kuto moto akoki kotémoigner ndenge na ye ayebi ndenge nini tokolaki. Tokomaki lokola famille. Bon. eloko ezo remarqué ngai na souvenir na ye azalaki joueur ya football. Entre temps abetaki une équipe à monene comme Dering. Asalaki mpe exploit na ye na équipe ya Dering. Kobanda akota Dering abandaki nano na Foudre. Tout d'abord, avant Foudre, avec la Saint-Étienne, équipe à Noboté, il y a quartier.
Après, ayo komara foudre. La foudre wana après a progressé a commis siko na dering. Ti na moi ya lelo ti ayo kufa ayo comme entraîneur. Entraîneur a entraîné moi l'équipe belé. Singa ba Asbantu, ba Bukavu Dawa, ba Dering Club Motema Pembe. Belor. Da Belor pes. OK. Oh ngana yebi yango. Merci. Bon, je ne sais pas ce qui mutuna musude ko mona. Ouais, coach Anita Tiki Biso, et souvent les sportifs n'ont pas de kufa kezaka après c'est vrai Tiki ban ebele, mais est-ce que Azaki peut Tiki ban quand même na mon héritage moi peut bientôt comme on a qui ban ba ozanga en place là la té. Bon, gars au moni na bossa le moko. Na bo jeunesse na biso. Tout ça vous papa s'il vous plaît. Na bo jeunesse na biso Anita personne musique. Musique ya quartier. Il y a qui musique moko ya kosepisaka batu ya mbongo te. Tout ça qui orchestre Izé Monzele. Azaki comme chanteur ténor. Bon, ngana zalaki comme trésorier. Bon, moninga mususu azalaki comme commissaire au compte. Moninga mususu pe azalaki comme président. Mais mi bare wana batika biso. Après musique, tout ça là qui a un bon côté, tout ça qui a un peu plaisir. D'accord, koloba. Ndenge toza boye souvenir nga na yebi yango wana. Na musique, na repese exemple. Les musiciens qui na bango la jeunesse na biso c'était en 70 en 1970 na groupe ça donc la Mambo Lei azaki chanteur na biso Ilo Pablo azaki drummer na biso Ilo Pablo drummer oui azaki drummer na biso avant akoma na Zaiko bon Lele accompagnateur Azaki accompagnateur na biso. Les solistes Doris Aza actuellement en vie. Doris les solistes Azaki abeta ipe na biso. D'accord pesa moi exemple wana. OK. Les musiciens oyo tolaki na bango. Merci beaucoup. Okolobani na bana papa Tiki ban ebele okoyisa bana nini simali wa papa. Simaliwa papa ngana olobani ngana zaloka papa na bango. Bon, na kosenga na bango bazala kimia batosa mobeko oyo batatende ko batikali. Problème ezala te bazala na harmonie moko ezala continuer. Tata mwasi na bango azali a remplacer tata puisque il y a ça quoi mokolo ya bana wana lokola tata azate leki na ye oyo aza en vie Freddy aza en vie ye peut remplacer Anita. OK. Merci beaucoup. Nyonso obaksa ezate donc yango wana. Merci beaucoup. Oh ngana yebi. Bon oyo ngana yebi te ba misusu ba baksa. Ba baksa. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ça. Voilà, tozoko ba reportage na biso bokomona lelo tozawa lobi tokozala na lever accord na morgue ya Vijana bongo tokenda na ekukene ya suka na cimetière ya Gombe pona kotika ekuna. Toko ba reportage na biso.
elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé, croix yende mtakobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo zebo na yo na monoko na ngai kolonga te mpona yebi ete nakotalela se yo ngayo nakotingama se yo Yesu Masiya Nazarete solo mpona yebi ete nase na moyo yo na pasi bitumba nataleli yo na yo mipepe pambonge nasimbise kombo na yo na yo na vilanga nasimbise kondima epa na yo na yo. Ma message confirme oui. Elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi. Yesu Masiya otenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te, crois seulement. Voilà, tozokoba reportage na biso twana ndeko moko awa. Bonsoir ndeko. Bonsoir. Kombo nani? Iluwa Jabada. Aza joueur ya Union de l'Équateur. Ok. Ilunga joueur ya Union de l'Équateur. Oyebaki coach Anita, boyeba na ina ende. Voilà vraiment papa. Voilà za papa pour la donc équipe oyo ya Union. Recrutement saki ya bakinois tanga utaki bandaka ko visiter ba joueur bazaki kuna. Tanga ye la série recrutement quand la saki recrutement biso ba joueur oyo ya recrutaki. Parmi ba kinois parmi 7 kinois tozaki ngapela za parmi ba joueur voilà. À de façon centrale donc aza vraiment zaki bien pour la biso. Da recrutaki biso juste tozaki intérêt na kinkole. Tozaki na pela kinkole donc chambre. Na ye mo coach. Chambre na ye so leki 5 chambres pena ya biso donc papa le marambutu le de la kara mingi donc biso na ye tozaki na bien pena donc so za kuna te place sulunga pena nde kotambwa na ye zare moya no ilunga ya otika bimisanga prince donc tozaki vraiment papa vraiment à 100% bien pour la biso donc tant ya beta balé bino bozali tamsuno bobotamité mais yo comment le solo carrière na na yo kama ye abetela biso pe ya mingi wa sala na Congo na Imana tangaki trop jeune abi nga tala mukia joueur to vraiment azaki mukie parmi ba grand ba mbinga on a recoute ce qu'on a DSMP mais na s'imposaka e bane ko sima de tango na ko zwaka poste na numéro 8 wana donc la sala rage après sénateur mukamba so ko témoigner ngo joueur ko tala biso na kinkola bi o ya za mutu po bino za ba koko boyebi ete ma za mutu na zaki na pambati tima na tant que joueur tina comme entraîneur de ça qui na ye tina tient pas la bino pemelo pambati à part qui coach a resunga bino conseil na ba belé ya vie yango pela zaki pela pour la biso wa beta pe na Léopard poto kutu kolobati atamboli ba monde ntina mamba bali atamboli vraiment en tant que footballeur en tant que sportif comment on a son matanga ya un grand Léopard
un grand ringman, un grand coach à Mboka na biso ezoleka boye et ezosala ni lecture ni yosa. Oh, nga souvenir voilà moza koyoka conseil apesaki biso. Vie ya bale ezaki cité za entraînement. So boli okoma nenga komi lelo boye nazwi choc était là-bas etina tiki o dérangement ni mo la famille nango na liaki muté ezaka na discipline musala lingi ezaki ba na linga kyango o coach oloba respecter pour que liboso fo yoka mingi koloba mukia linga yelo wana koyoka ebele koloba mukie makolo eza mutu esala makolo ebeta. Mais en tant que coach, en tant que moutuma ya sport en Mboka na biso, il fallait gouverner kota makambo, il fallait à titre posthume. Surtout ça, et loko eza négliger makasi ya Mboka na biso na mona yango zaka. Batu loka bango ba batu moko donc il faut valoriser ba na Mboka. To beta match na marti, to le gaba vestiaire. Au moins ba 5 joueurs moko boya, ya rotanga tanga. Bona bilong mais ba coach ini da fallait bazala pe. Ba faut komeru bango baza bato mine na Mboka. Mais bisa moi négliger ça là. Mais c'est gouvernement biloko yo faut ça la marque. Pour biso tout exemple. Tout au monde ah papa coach joueur ancien joueur né motivé biso. Tout un exemple na bango. Mais ça vraiment négliger le côté gouvernement. Ba mutubele Santos ba esima ba coach Anita. Walo bien on nyonso na biso ba esima ibaza bana bien la biso bele ko ba entraîner a coach bango. La bana na ye bele bazawa na bana na ye bana respect makasa fait mais bango ba to sala ba 600 ba vraiment négliger na Mboka na biso. Yango pas no lo ba makambo bana ko melandela on pela mingi tema moleka même ba fait ko fa no kenya pa mate. Ole ba luka bango ba ko ni bango ba kena ko luka ka bango do yango te. Faut gouvernement la ndela sous le ministre sport fa ndela ba streetika makambo ba si gloire ba so ba zaki na vivant wana. Luka bango desangisa bango le rapesa so mayele na yemo pa so mayele wana sima la bango ke ba le faut tamboler senga bo. C'est le quoi faut ba corriger. Négligence faut si ne tombola bale. Kolanda bango nde yango biso toyepe malembe ti yango na football ya Congo ke liboso. C'est bon Djogo de Sepeli obina mincho za club ni. Aza union de l'Équateur qui na tiki biso papa la biso vraiment donc biso dans to misu bazoya to do mwana na ngapela ilunga donc mwana na epena donc. Merci Lou. Merci. Mes condoléances. Ah, merci. Voilà, on est toujours là, mesdames, messieurs. Comprenez, ça fait mal. Papa Wazali, Moko ya gloire, ya Léopard, ya Mboka na biso, coach ya Imana, kasi ya tiki biso. Matanga nezo le galo, lenge to la kisabino awa, to cha commentaire te, tout à la image et longo na ya Glodimbala. To kobi reportage na biso. Unapa singetita dada utondele umatanga ketita tondele Unapa singetita dada utondele umatanga ketita tondele Umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Umayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele Mabanza mamiki mabanza meloko Sila zambike sila zenoko Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi Mabanza mamiki mabanza menoko Sila zambike sila zenoko Yetisa kilanga koso tambudira mambunga
mabanza mamekei mabanza menoko mabanza mamekei mabanza menoko Oh mfumu nzila nzambe basi emyangala simbeno lwasoki okiamba mikolo solingi osabone obetika .. Kilongo TV.